Motema zako kipa makasi. Maswaze yo mutoko za ada question. Oko da question na masuwa. Bon. Tata oyo tikaka programme. Papa Kulutu, papa Kisoloke na tikaka programme na tata François Bafuako. Abenge lobi papa na zoya. Na lingi na kufana likambote. Likamba masuwa tosona na papa Kulutu na zoya poto bongisa yango. We! Apakioya! Maswaze! Siko tozo tsalela bino ba apaki. Bozo kumsa eloko na maboko ezate. Ah baba. Baba, biso tozali na tata na biso. Papa, forte tranquille, baba zali. Baba zali Nathalie. Kaka moto abeta biso te. Obeti biso, papa beti yo. En tout cas, ana sengo moko ya kosakana te. Oh top. Papa apekisaki biso. Bon mona ki ne papa alaki ayaki awo. Bon mona ki moto epelaki te. $100. Bon. Faki bokota. Bolobi bokosenga bolimisi. Tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge tomoni bandeko na biso, bana na biso ya la fanfare kimbangiste ya Nkamba. Bayeli boso ya tata Nzambe nkolo ye vande na biso na kati ya Yerusalemi. Na tina ya bosengi bolimbisi. Ya solo mingi tokomituna basali susu nini. Soki totali na mokanda ya tata Nzambe, Psaume 124 na verset, Psaume 127 na verset 1, kuna bat lobi boye. Soki Nzambe azali kotonga ndako te, oyo azali kotonga na pamba. Yawe, soki ye moko abateli mboka te, baye bazali ko batela pamba. Pamba te bazali elongo na Nzambe te. Nde yango wana papa, bana na yo la fanfare kimbangiste ya Nkamba. Gram oyo. Ndeko na biso, mama Buro, yende akofongola libondeli. Sima ya libondeli ya mama Buro, nde tokolanda lecture ya mo. Sima ya lecture ya mo, nde soki bapesi discours, bakopesa mwa biloko oyo bayena epai ya tata Molimo Santo. Komi zongi salibela epai ya tata Molimo Santo. Pamba te bamoni ke bakomi vide. Basimba milisusu na Nzambe te. Yango wana banda lelo 11 septembre 2021 ko banda fanfare ya Nkamba oyo ezali tuku ya diambo baye komisongisa mobimba epai ya tata Molimo Santo. Yango wana tata Molimo Santo kolemba biso te. Yango wana makambo oyelaki susi na yo okomisa biso tina destination. Nde tosengi libondeli epai ya mama Buro. Ya liboso papa tosengi merci na osaleli biso banda tongo pe komisi biso na eleko oyo.
ya faki to ye komizongisa na maboko na yo papa bana babungaka to sali o biso to koki kosala kasi lelo to monete malama to mizongisa na maboko ya tata na biso to ye kokwea liboso na yo papa kotala mabunga mabiso te o ezali koleka na kati na groupe na biso ya faki papa ozali koyeba yango nde sengeli te pamba te pa biso tozali ceinture na yo kasi o ezali koleka kati na biso esengeli te ekomisoni na batu koyoka biso te lelo faki bo papa yango te tozali bana na yo kokangela biso motema te to ye liboso na yo papa oyo yoki papa salila biso ndenge ezali bolingwa bino oyo biso to bosani oyo biso toza kosala na bisika no so ba fanfare ezali oyebi ndenge nini fanfare ezali akoninga na kati na mokili mobimba nde papa to ye komipesa na maboko na yo bongisela biso salila biso ndenge ezali bolingo na bino kokangela biso motema te oyo ya mabe to sengi bolimbisi tika kimia na yo ezala kati na biso banda tango na soka molongo na bolingo minene misato Tata Simoni Kimbangu Tata Simoni Kimbangu Tata Simoni Kimbangu Diantete tuvovele edi Fumang mungo yantende Bamba kinene watombo na mputu kuna maza Tata Simoni Kimbangu Fumo mungo yantende bamba kinene watombola mputu kuna maza tata Diantete edi Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu fondé en Kamba le 6 avril 1921 direction nationale de la fanfare kimbanguiste de Nkamba, Jérusalem. Ndombolo en lenvo, mumvutululu a fanfare, kwa sedieto, Papa Simo Kimbangu, kiangani mfumwa nlongo, ye mfumwa dibundu, mulumbu, kia sabala, le 11 septembre 2021. Munkumbwa se, ye mwana, ye tata mwanda velela. 1. Landi la nkolamani zeto kwa papa dialungana kiangani mfumu Yesu papa wakala ye program ya nzietolo kukinkoni kansi twakikadila mpe ye program ya mariage kufatadi ya kilemba muluvelo yani mosi tata dialungana kiangani muvuvu kya kwenda yevutuka kansi butwa kala butwa luaka kuna mariage kama salamako batombola mumudumbu kya lumingu idina twalekila kuna papa wanionga beni yovova wisaka kikondo loko mukitula makaya mama mambudila mpungi yewayenda yibafritiste kukinkoni voyage ya kugoma ye matadi mu 1994 nzietolo yoyo yaiza moneka mambu mambi ema mavunga mole mavila kuboma dimosi dia moneka kwa beto ba musicien diodio dia nkaka kadia monika ko kansi papa dia lungana waiza de futila mumbongo butolwaka kumatadi mumvutukulu papa watu vana beni mpasi tuizila kansi ya kala yezi kado twasala kadi katwazola vutukila mubeni ko papa wanionga yowavutuka yani mosi tuka matadi ye kunkamba ye kasala telamako 3 ndongo kolo afa 1 beto ba musicien ton sonne ke na tata di bua sala faki ya batata wakala mukimpeve kansi bua iza sala faki ya ba mama kwa kala de aka mukimpeve ko papa wafunga munsamugo yewavova bulusidi bobo baka kia kinene kikulufa ikila kuntwala
tukantangu ina mfuilu ya yantika kwa beto ba musicien. Deuxième point, munkinzi wa ba mama wale 8 mars. Luyalo afila invitation kwa papa. Papa walomba kwa batata musicien mpasi bavana moko kwa ba mama musicienne mukwenda bula mpungi kansi beto twakolama. 3 mundangu bazibula zi fanfare ya impere, fanfare ya garde républicaine, ye fanfare ya garde civile, ba musicien ba bingi basisa faki ye kota muzi fanfare zozo mukuma kiambongo. Papa mfumwa nlongo kayangalala ko mudiambu diodio. 4 munjetolo ya papa mfumwa nlongo diangenda kuntima kuangola. Ba musicien kabakala mu programme ya voyage yoyoko. Ba fiuma bayenda kusindika. Ba bingi kabayenda ko. Mundambu yoyo yayenda bayantika bula mpungi ku aeroport. Kansi papa wabasima kababudi diakako wabatela o ndenda kitu la matadi bambudi la mpungi. Ndenda kitu la matadi mama bambudi la mpungi. 5 papa wanyonga bwa bwingi landi la zi centre zabisalu katuvana tuka 13e rue limete lutendele kinkewa mongo andanda yesikriere kansi beton salulu yambi twabuisa bio idina papa wavova monon suku di moko tata kaka ukuiza motala. 6 voyage ya papa diangenda kuntima kunkamba. Voitire ya papa yakala sanga mavwanga mzila. Voizengeletia zitemba nunguni. Mundungu na yoyo bakala nungu nanga. Mwavaika mpova kwa beto ba musicien vo. Yandi voendi kwani yenkendo ni muna voitire beto tuna nunguni. Mwavaika mvovo kwa beto ba musicien. Yani voendi kwani muna kaminiani yenkendo ni beto tuna nunguni. Papa bukawa wakulumuka muvoitire yo wavova. Bulusiri bobo lukuki di kweno. Bulusiri bobo lukuki di kweno. Sambwadi njetolo kumalanda mambu matuma papa mfumwa nlongo kwa tata kambu twavuzilamo. 8 mu 1989 papa diangenda kuntima wavova vobeto batatu twelevwanda mvimba kunkamba. Beno ba musicien landa lukutelande ovobwei mvutuvo ingeta kuiza tukuiza kululandi kansi katwatuma madioko katwatuma mana dioko diambu diodio mukuza vwanda yao kintwadi. 3e paragraphe mambu mama twavanga kwa ngeye sedieto ta Simoni Kimbangu kiangani muanda velela. 1 mvwezolo aku kwa beto ba musicien ya bantika muntangu ya papa dia lunga na kiangani kakala kutumanga beto katwakala kuvana nzitu suyoyo yifwana kene kwa ngeyeko zole beto ba musicien twavovavo beto twakuvwani sava kiti keki chef spirituel. 3 beto ba musicien twakala ku bokilanga vo musivata yovo yangwe villageois. 4
ntangu ya direction générale ya kelenge yeto kukunkamba ngeye sedieto walomba nlemvo kolo ya ba musicien bakala mutumbu kya faki kansi direction générale kabatuma manadioko ngeye sedieto watulomba tokusumbila camion kansi kadyavanga mako ngeye sedieto wanyonga munkanga twakanga zibiro za faki tuka Kinshasa yenkamba twele mukuma kya ba conseil direct mukuma kya ba tata conseil direct beto ba musicien twafunda papa conseil direct mbenza kwa ngeye papa kunima ya papa Mario muvovavo papa mbenza kakutudikilangako 5 mubikuma bia beto mosi ba musicien landi la mavangu meto mambi beto ye beto bambuta ye baleke tunakaka munsamu wa Kinsuza muzifanfar za ronsono ye katula bivumu 2 beto ba musicien twakota mumambu matadiri maji kindoki buivi ntekolo za bisikwa yenduinu za ngolo tuka malavu diamba yimankakankaka beto ye beto zola yenguizani nkatu papa ngeye wavonda zi komite za onso ye wakulula bimfumu bya onso Yambe wafunga makasi wadebe kubayiluka wababa na timwe wale bisayase wangele monovaza wafilisile tumwa mungungune kinsana yankana ndombewa dewisata tambula Kakikuleza mwali Musumbuya ndombewa Wakitule sakanano Zaya kwa kunyagiko Vanza kavena lulendo natako Lusundini kono zaya fe muzulu Yeleka Zaya kwa kunyagiko Vanza kavena lulendo natako Lusundini kono zaya fe muzulu Mumu maonso twavanga imudiawu watusukudila moko ye kututeka nima mumu maonso matwavanga imudiawu watusukudila moko iwa kututeka nima ata momo tuvovele ye matulembelo vova dodokolo utulemvukila tuka mulumbu kya unu tuvutudi sikwa kyako fanfare tuvutudi sikwa kyako fanfare vamoko maku yebeto bantu utuvutula muntimaku ye vanafulu kya ntete batakala diatisa sikwa kyako faki kunga Kina upelezo ya satana ya kandama Kumwadeli
twizi moko mbabako yeto muvutula alliance kadi twatatuka ndama yengeye twatatuka ndama yengeye katwena dia kalukufiko idia utwizi die fololo utuvutula munantimaku kututatukila dia kako tata utulemvukila utuvutula munaposi kyaku utuvutula munankata kumpasi twakala bana baku ye mawonzo na mavuide mfunu watuvangilamo kyanzole sinsu kizi dieto kya mayembe sinsu kya kinene kena yembe yani ntumami ikuma tata twizidi ye mayembe ndakututumiko to tata memuna ntangu ya ntama tangu ya tata dengenda tuma watu tuminingi muntangu ya tata dia lunga na watu tuminingi ekuma tata ulembo kututumina ngadi yake sinsu koko kitu kuvana mbasi vo watu tumanga mubisalu bya onzono kadidi bundu nge watu telavo beno lutunga dio bungantangu tutunga dio watu tatu kila kuzole kututuma diakako kyantatu sinsu kizidi yeto kimenga kadivana vakalanga emakanda mole kimenga kakikondwa ngoko yingwiza niyo yo tuzitunga kwange ye mukime meme yani nlevo salukani tumama idina tata ndakututumi kweto kutukangila ni dia kantima ko tata dodokolo buna tuvutu kidi mumoko makuvutuka ye yani nduna diaka ukivutula kwani kunanga mana mantadidi ngabeto twizidi kwange yetu kiyekole miela mieto miaonzo talampasi bana bako talampasi kondwa kwa tumama kondwa kwa lemvuka talampasi foso zitukotele mfuilu maladi ye mampila mumpila tukabeto ye bana bete bakento beto mpasi tata bunanda kututumi utuvutula muntimaku imomo tuziyekula kwa beno batatu banlongo munkumbu ya se yo mwana velela amen. O kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani Manso Olandi desika bana na yo matoi mafungwami po ete balingi bayo oyo nzambe abongisi pona bango tukulombele sedeto wabakafulu paso wasikidikisa bana bako eleki na Kikongo toyoki yango nebiti na ba journaliste toza nango bino botandamela nani na biro na bino koloba na Lingala makambo balobi eza très important eza ya lelo te banda kala kaka mbeba oyo esengami fo balanda yango partout mpo bazali bamusicien eleki na Kikongo oyo alandi yango bien oyo akokoka tiango na Lingala po te nga mpe nasepele nani na komba tata mwana tata molimo santo ya solo ndenge papa auti kosenga yango bolimbisi esalami na Kikongo pamba te toyebi yango ke na 1958 ntango papa Simon Kimbangu papa diangenda kontima asalaka accident na lukulu asengi na français tata ayoki te asengi na Lingala ayoki te nde asengaka na Kikongo bongo ayokaki me na sikolo ka tosangani biso nyonso awa na kata yelo sele mabota na mabota fo kaka to traduire mokema ndambo na Lingala po ete tomeka kolanda bosengi bolimbisi ya ba musicien ya Fakin Kamba banda 1977 ba
fanfare oyo nde lelo mbala liboso na 2021 oyo fakin kamba ebongami mpona kosenga bolimbisi batata simoka ngani bolimbisi ezali boye pardon okomba tata matata molimo centre likambo ya liboso ezalaki voyage ya papa de alungana kiangani nkolo yesu na mboka babengi kinkoni papa de alungana atindaka ba musicien bakende kinkoni ba voyager na papa ya ngenda mais ezalaka sur likambo ya mariage na ntango wana mariage fo esalema kaka samedi ndango mobeko ye samedi mariage dimanche bake na voyage mais ntango bamise bake na mariage samedi wana bakoma kuna mariage esalemaka susu te bango balalaka kuna or papa sikoyo bazozela bango basala aller retour po ete dimanche bake na voyage bango balali batikali kuna ti dimanche wana délégation eyake pa papa kopesa message ke papa bamise batikali na bango po ete mariage ozala lobi dimanche tobondeli bango mage nyonso etiami awa te me bamise baboyaka kozonga mpona nini kolia ezalaka kuna nde papa asilikaka papa de alungana asepelaka te ngai fona kele na bango batikali na mboka kuna ntina mariage merci papa akendaka na baflitise me boyeba nakoki kobongola mabanga po ekoma bamusicien naza na nguya nyonso wana ezalaki premier point. Deuxième point, voyage ya boma tokendaka boma na papa de alungana na 1994 tokendaka boma mwanda na retour nzoka nde moko na kati na biso ayibaka babulangeti oyo tolalelaka mibale les deux bulangeti tango ebungi nkolo babulangeti a réclamer mais babulangeti na ngai ezomonana te totuni toluki emonanaka te tant toye na matadi tosali fui bulangeti moko emonani na musicien azalaka mpe responsable na kati ya faki ntango sikoyo emonani sango eke pa papa bino bamisie makambo nini boza nango na butu wana toexplike papa no papa tala problème toza nango bulangeti moko emonani te papa abengaka papa nzola meso papa nzela meso basine de charge pesa bango mbongo na ngai bafuta bulangeti wana faute na bino te ngai mutu na memi bino ngani mutu na yibi wana maloba papa nyonso etiami awa te me tozalaka soki tozobakisela yango papa alobi bino te bato boyibi ngai mutu na yibi pamba te ngai nde naza bino boza sentiki na ngai soki ngai nabimi te bino mpe bokobima te yango papa afutaka bulangeti wana toleki toke na makambo ya mabe oyo nyonso biso bamise tosalaka wana etangami bandaki moyibi ekobo kolongola bazemi pe komela masanga komela diamba toke na voyage ya papa Simon Makangani papa abanda kotinda papa Simon Makangani bisike bele mais bisika mosusu biso ba misien to banda ko yamba yete donc soki papa ye to kendaka o comprendre papa o mwalobe pa na comprendre bokende papa duki bobeta n'importe quel nzembo boleka nde to betaka ba obatikala kawana nde to betaka nzembo oyo yasengaka omboka nkamba tozokele mwake mbangu alors toyaka pe ko botola camion ya sinari camion wana tango uta angola ye biso ba mise to telemelaka chauffeur wana abima akenda te mais makambo to yebi yango tango camion tikali camion wana eku na keyi papa dengenda alaka bino akoko bongola banzete ya manga ekoma ba musicien vrai liwa ekoteli biso ba musicien tozoko kufa basi bazoko kufa bana bazoko kufa kaka na tango papa dengenda ayebisi biso naza na retard ya 10 botongi Yerusalemi fona ya kuvana na nkamba atuni bino ba musicien bokozala wapi papa sika kozala OK esika ngai dengenda na kozala esika bino ba musicien fo bozala mais le kola liloba wana totosi yango te tala ndenge tozokosila na kukufa nyonso wana yango eza na kati ya discours tobosana ke na 1975 papa dengenda akanga likambo na bamusicien na matadi alobi boye bino bamusicien na tie lingomba na mutu na bino botongi ya Yerusalemi botongi ya lingomba na mutu na bino mais tozoko bebisa nyonso tozolanda yango te sikona tanga pasi Makangani alaki biso alobi na biso boye lokola bozokela ngai te mukolo lingomba eko comprendre que bino bozongisi lingomba na sima boko kufela na mabanga
bandimi bakoboma bino bino bokasake papa alobango na bambuta eza bambuta te eza nde bino bakoboma na mabanga na bandimi papa alaki biso na likambo wana tina boyoki bolimbisi oyo toyeli awa oyo totangi nde yango wana okomba tata molimo santo amen. Merci. Pambate tolobi ezaki na Kikongo soni sokoto yoka o ba yoga Kikongo te tolandi be tolandi te na kombo tata mwana pe tata molimo santo tango yozali tango bolimbisi kuna na bawe bolimbisi ezalaka te kuna pe bolingo mibeko pe misala ezalaka te ta nyonso kosala mokili ye mpe aza kozala kaka ntango oyo akotikala akufi ntango wana bakende neme bakosamba oyo aza na raison aleki oyo aza na tort atikali wana mingi mpe tomonaka ke bokwesi ngambo bino mibale moko soki akufi ekoumelaka te azongaka mpona kozwa ngai na ye kozwa yo tokende kosamba boyebi yango mpe boyebi te boyokaka mpe boyokaka te me bato toza motema makasi yango wana mokili eza na mpasi crise eye makasi tosalaka bambeba mingi tosenganaka bolimbisi te yango tolobi biso tondimi na biso toyambi bolimbisi bolimbisi ezali awa na mokili bolingo mibeko mpe misala ezali awa na mokili makambo nyonso tosalelaka yango ntango tozali bomoi wana biso nyonso tozali awa bambangi ya se ya likolo toyamba bolimbisi oyo ntina ezali ke bapapa balobaki na biso makambo mingi ke pasi eza koya liboso bamaladi mpe kozala mingi kufa mpe kozala mingi kasi loposo mwini tomibongisa mpona nini bamaladi oyo mosusu toza nango mutu mwindo pardon ye nde akozwa bakisi wana tobanda kopesa na bato boyebi yango bie boyebi te mingi bayoka bayebi ke papa mfuma longo aza koloba ke bakisi ekozwama na biso moko loposo mwindo me lofundu soki moto azwi likambo ya bien abosani nzambe fundu eza na mokili mingi papa misiple peut-être okoyeba likambo molimo santo papa simo kimbangu kianga ni nzambe na biso oyo lobi ya solo papa lobaka na biso boye bakisi mingi oyo bamindele bazokoka komona mpe kosala te ezali biso bato tokosala yango makambo mingi bamindele oyo ntango papa lobaka na biso likambo ya telefone alobi ete lelo oyo pasi tozali awa na kunzulu meme oza na fin fond ya zamba obimisi kaka obengi mutu mpe oyo aza na ville bosololi biso tomonaka yango lokola liseki lelo batelefone yango oyo makambo bakisi papa alobaka yango tokosala biloko oyo bamindele basali nanu te bozomona ete biloko bamindele basali eza fin te oyo biso tokosala ekoleka ya bamindele bazosala nzambe na biso ezalaka ndenge wana yango wana elakisi ke nzambe soki alobi tolanda makambo wana to soki toza kolanda te retard ya biso moko bino bamusicien ndako oyo bozotonga na yelusalemi bosilisa yango biso bamusicien toza kosala na misala na lutendele toza kosala misala na kikewa mongo ndanda bisika nyonso botangi awa loko epesi biso mwa pasi mpe te
pour un programme tout dans un bango ya kotonga Yerusalem melingi tozonga la misala nyonso toyokani be tozongani te lokola bosengi bolimisi likambo ezali lisusu te faki nyonso sika bozali mokili mobimba totosa tondima tosala misala po ete makambo ya papa aloba na biso to réussir tozala su na retard te topesi nzela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tika tobongisa maboko totonda mongongo ya Yawe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo sede to nzambe to sindika bana bakumusa tusamba mkumba se mwana velela tuwide malong tusadi de salo betu situvamba nange kuvamba ne muntuko makele yetu luwidi mo ba musicien ba lombelen lemvo kunchaba fwaka kulombolanga lemvo utwakini kimoyo ntago tulombanga lemvo kunanchaba fwampe zola siku yebisalo kaikalanga maonso tusalila mo utwakini kimoyo wasambo ketu wadilu ketu wandomba zetu mana matulombele mbangi za ntoto mbangi za zulu tulembokela utuana kakangolo yenchi ya musu tukangila ntanto nkari mpemba ya tokutuvila kasamo mamingi betu zole tuavuluka samwe malau tulombele mkumbwa se mwane mwanda velela amen. Biso nyonso tozali awa bambangi ya se ya likolo toyamba bolimbisi na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santo ezali kopesa moto ata bakoza bole wana ezali kokende kozwa oto souvenir na bandeko na biso baminisien bango bazongisi makambo nyonso na motu ya nkolo lingomba esengo sur esengo nzambe bovele botiele Yolami Manuaya. Panzu Miguel Lelo le 11 septembre 2021 lobi et salaki 100 ans banda papa Simon Kimbangu asaki déclaration monene ya mbanda sale. Alors lelo pepino bosengi bolimbis tokoko yeba modification, c'est-à-dire motivation wana et uti wapi o bosengeli bolimbisi et pourquoi seulement Fakin Kamba et Fakimer Bazalité et puis le reste des fanfares. Merci papa Jomali, to papa journaliste ndenge otobiso mutuna. Ya solo lelo 11 septembre. Bomoni Fakin Kamba aye kosenga bolimbisi pe kozongisa fanfare na maboka papa. Ko lakisa biso. Bozoye bateke bozo kufa.
bozong sa fanfare na maboka papa po kufa esi la kati na bino malade elonga kati na bino soki boko sala ngote kaka boko bana ko kufa parce ko sala kaka to bundani na ngo depuis 2019 2020 le papa ezali ya ba fanfare na mokili mobimba yango asengi bisika ba fanfare ezali mena apesi nzela ke totonga Yerusalemi totonga ndako na biso misala ya mongwandanda na kinkewa na lutendele totala yango apesi nzela donc nzela zaki nango kokwangama mais lelo le 11 alobiki na pesi nzela na liloba wana biso to sepeli nango na baninga bazolanda biso pe malamu totosa maye papa simbakangani alobi na biso na mokolo lelo le 11 septembre 2021. Alors à chaud avant que tu bosenga bolimbisi Coco et pesa maki kuna fallait tolona ba Coco ebele pour compagnie sucrière ezala na kinkewa biso pe papa kulutu alaka yango déjà foto na compagnie sucrière mais kozala na kinkewa mais mukumba wana epesa mina faki ya kolona ba Coco pour être compagnie babanda kotonga compagnie na kinkewa na programme ya papa simbakangani normalement soki to pesa kay retard te mbele na mbula o ya 2021 compagnie wana fallait banda mais biso to pesi retard po bato wana fallait ba ya usala compagnie ba sengaki to kokisa plus ou moins 50 hectares ya ba Coco papa ibisaki biso yango ba mindele wana balbito sala 50 hectares so ba kokuta 50 hectares wana nde to démarrer musala ya kotonga compagnie ya sucrière na kinkewa bongo to kotala likamotali ya executeur kuna kaka na kinkewa donc musala za makasi o epesa mele biso papa Jomali. Alors pour ndako na musala kinkewa na ya construction parce que alobaki yango ndako wana ko yamba mabota na mabota nyonso kenenzela moko nyonso keneke na mbongo pe bato donc to senga kala baninga bakolanda biso en tout cas totelema tolala lisusu te ndenge papa asengeli yango po to démarrer musala ya construction pe to démarrer pe musala ya kinkewa. Alors pour na bolimbisi est-ce que zalin le bwansila ndenga lobilango ezali lembo ntila po alobango eske bino na bino bosengeni ba bolimbisi lezo senga pe na ba musicien na mokili mobimba bisika to sali to senga na ba bolimbisi mingi balapa na bandai bazali ke ngai na mutu wana to koloba na kaka soki na kufi wana ndeta ngwana me papa boyi yango to senga na ba bolimbisi biso na biso bisika to sali biso nyonso na mokili mobimba po ezala lembo ntila.